chimuke surtout yo mto landanga yo surtout yo na bandina na yo donc clé boa salio hein avant to kotano que non musika clé boa salio alambio akomso mutu après comme tambolo comme le n'importe quoi donc faut ça la très attention parce que nous toujours que nouvelle énergie ezali donc si to ya munene oyo azala toujours na réserve na yo loba na trop loba tangu ya robimi sa réserve donc na pa pambate ça ba maman na biso atanda kwa mabala bati wa papa l'aise pour papa mususu pe baki malima parce que ba maman ndako bati ba l'aise te moi Michel na ebo ya moi Sarah Michel na ya tie moi l'aise moi nini ah ça na futo moi ndako ngapi na boya te hein ngapi na nzima pour na tie à l'aise na souwe na bassin na maman souwe na bassin te akudi Sarah mi sa souwe na bassin. Dans la minute au phénomène à mon qui nous a un phénomène homme marié na jeune fille. Donc bon on se trouve maman landako. Bon ça et puis yo mon petit jeune fille comme maman comme temps muso femme marié o linga ngembalo mali bana no betaka ba kota bimali bana. Pesaka ato boyi ya Rolanda ko la kiso $100. Siko soko yinga kimena nga $100 te na kimena ngombangu te. Na monga ba bimisa nga likasa. Tika boy. Po mutu mususu akende musala fen mwana yazo anzete. Mais nga mona nga ona nzela na leka ba bimisa nga. Viens, bonjour. Bapenga sana boya. Tika boy. Na kozwana nga mbeta msupe numéro na ko kale na nga eh. Mais sur la singa moi ça moi destin on a fait bien faire propre. Plus non il faut pas slip na la moi bien lamba. Tout parce que moi $100. Na ko boya lolo na boya te na moi si mais ba marié ne batika biso. Ba ni bien tekiama faut écouter tout de ba ni ka bien tekiama. Donc etekiama o ekomi na mboko ekomi somo. Etekiama tout ekota. Bangwezo raté tekiama tout a ekota. Mais faut expliquer à nous et non bana poto donc on mona makambo ele kana kina balobi ke a ba vie ato bude na ovio alfa la sora ma fei siko fei to mona ka fei olengi mais yo kanga mtima te bo so fei wana. Masolo vraiment solo yango yena katiaki balui pona bakinois résidence Kifwani yango yo na katiaki na katambinja pigeon balobi pona ba chambre deluxe ba chambre bien ba chambre propre hôtel deluxe yango na katiaki na katambinja pigeon tozali awa na résidence Kiamfwana. Ils sont situés dans la commune de Ngalema, dans le quartier Binza Pigeon, sur l'avenue Congo Yassika, numéro 22. Alors là, nous vous offrons des beaux appartements pour notre séjour dans Katiakin. L'air bozo yana kin, notre séjour dans nos vacances. Tout bosengeli na ba logement ya kitoko yango tozo ko tia na disposition na bino ba appartement mibale au bozo pour visiter au Pébromona ezali donc appartement moko ya niveau moko très somptueux et de la qualité moko bien et puis très propre je crois que Bromona ba image intina tia commentaire mingi Bromona ba image tozo ko répéter adresse na biso ezali bongo na avenue Congo ya Sika numéro 22 quartier Binza Pigeon commune Ngalema, numéro de téléphone Nabiso Ezali 082 42 00 716. Pour na batubazali na poto broko benga monsieur Kiamfwana na numéro plus 33 62 87 23 782. Voilà. Voilà, mbote na bino bandeko balandi ya sito munene RD Congo info.fr bana Kin, bana Poto, bana Londres, bana Bruxelles, bana Paris, bana mboka mobimba Congo mobimba bolanda biso na Suisse na Hollande na lo basunini site na bino munene to kai boloba elobaki trop babino bachimuke surtout yo mto landa nga yo surtout yo na bandina na yo donc les boa salio
hein avant to kota no que no musika Clébo a salio a lambio a comme sur mutu après comme tambolo comme le n'importe quoi donc faut ça la très attention parce que nous toujours que nouvelle énergie ezali donc si to ya munene oyo azala toujours na réserve na yo loba na trop loba tangu ya robimi sa réserve donc na ma pa pambate na bo ba genre ba joueur ba chakana hein azala on a c'est match zo beta mata ba R comme grave ne ba bimisie donc on moni mimise dans la pièce unique azongi sous na site RD Congo info.fr boyebi a toza na salon black and white en plein Matongé donc bana Matongé ba se reconnaître déjà na carte ya salon na bango sur avenue du stade en passant au pesa vraiment mon konza salon ba salon mingi parce que un bibiso na carte ya salon ndeka tozo lo ba Clébo to pe sur mbote tala site munene ba lo ba ki trop c'est vrai surtout ngana qui n'appartenant le ba on kala mite no ya poto wana yo mutozo lo ba to ramite no ya to kutanga no fara donc lo ba suna misu nga si to esalio et comme si on muto rompo lo ba na lo ba ki journalisme ezara français te ezala rappel ngala te ezala rappel manga te ezala rende bongo donc faut tangela en classe hein ba 5 ans na ba université poto ça n'importe quoi te quand même hein donc mimi zenaye na pour la compte ya vie nga parce que n'aurait que trop c'est vrai que n'a pas me belé en ça la boye bien au moment on même internet j'ai trop de trucs à faire mais na moni que bozo martyriser vient en fort et on a bino na tika maramno ça na zonga no palais donc na ya pour na tia moi ordre donc nega lobby donc fini la récréation quoi donc game over j'ai sidi pour la balle à Londres ba Hollande biso. Alors sans plus tarder dans le bas mingi te bino boye bi bana poto na bi ke bolanda bo sengaki mingi surtout bino bat bona Suisse bo lobby trop botine ba SMS bo comme ba mail bo salignon so ba texto misena nouvelle énergie aux awa puis bon nouvelle énergie à zone na ratia sito le no ya mela bino jeune mort ya RDC ta to le barato ba jeune aux site ba jeune mort ya RDC comme les Mirador dans Mirador aza jeune mort coiffeur ya munene ya mboko ya bamboko ya République démocratique du Congo to ya mbaye abete ya so masola parcours na ye Mirador aza nani a autre sala sans polémique hein boyebi ke concours ma munene ya mamboko ta suki ezalaki bato ebele ba se retrouver te bani en tout cas to tia so polémique te mais to ba la vérité sur ce jeu wana donc sans plus tarder no yamba mutu na biso invité na biso en dehors de ça to robet appelle isola ba jo ba bala hein ba père a parlé au bali mozo mara libanda rolo ba vérité na rata sito donc entre temps gradi en tout cas vraiment bambote belé lazo sentir musale ça ma bien parce que tu es na force donc tu es na ba tracter tozo pindo la bino donc na méchant pour permettre pour la premier numéro on a loba pena trop parce que na loba surtout yo na groupe na yo na bino na groupe na bino na dans la peki saki bino me bozo rarate ya wana nga mosco na sali descente na rata parler na site RD Congo info.fr. Voilà, on va recevoir notre invité, il s'appelle Mirador à qui d'ailleurs je vais dire bonjour, bienvenue et bonne année Mirador. Bonjour Maman Zena, bonne année aussi. Voilà, merci Mirador Aza jeune mort à RDC, il va peut-être se présenter lui-même. Mirador Ozanani, Osalanini, tu es tout na rata salon munene na rata Matongé zandeni. Bon, merci maman pour la question tournée. Bon, naza kande le baki liboso intro na biso. Naza quoi faire, yamne na rata bamboko. Bon, na quoi faire na salon black and white. Na développer na ba collègue nanga. Donc mingi ezalika ne likamba musala ndezali. Mais Mirador tora ba sango na surtout nga. Na lo ba route pona bana kin ba uta bagenda mikili bamso uta mikili balinga ba yakin même pas ça c'est coiffé venez à la rater ou bien ba ta sûr ba za la rater. Mais bete besoin dans histoire na yo ndeni roma Mirador. Hein ndeni okoma quoi faire quoi. Merci maman la question tournée parcours à Mirador ezali lokola mwana wa botami na maboko ba parents na e. Donc je suis bien instruit chez nous. Parcours n'a rappelé cas bien parce que encadrement n'a mingi ezaki mingi entourage n'a ba vieux ba grande sœur ba collègue n'a chic ba conseiller quand objectif n'a besoin donc mingi na obeta sur li solo pena c'était je suis bien formé dans salon Ndoumé donc wana benga ngo lokola eza université Sorbonne donc soko bimi na salon Ndoumé donc il faut za moi na na Boigna donc ndenge Mirador azalia wa mwana Boigna mwana bakoko donc na pesa mingi mbote na vie na Ndoumé attaque père spirituel ya Mirador donc
Ouais, na mamba coiffure. Wana ku ba setre ba ebi. Bikamba bo ezate. Voilà, Mirador bana poto ba Holanda yo, to beta non vraiment les solo ya solo ma munene uto ningisa kinga solo concours yo ba jeune à RDC va participer concours à munene et belé ba to le trop il y avait des gens qui se retrouvaient pas mais ça qui vraiment ni histoire en ya concours en fait ça s'est passé comment ça qui boule nini donc beta non biso solo parcours on a quoi. Ouais, mama lisolo ya concours ya Katasuki Salon Frank. Ouais, attaque Salon Frank azana nous perd. Aza artiste ayebi niveau nini akope sa art coiffure amatisa moi pression nango quoi. Propos que mso ko mona coiffeur voyou coiffeur non. Coiffeur aza artiste, coiffeur aza mutu o mutezo sala. Yango papa na biso Frank a se créé qui idéologie qui est concours Katasuki. Dans le concours Katasuki, c'est la planification les cas kitoko de participer à concours Katasuki. Donc minya olobezate ba image ezali pe ba document miwe ali ba preuve ali quoi. Siko na kata ya masolo ngo ezaki ndenge ni ba benga epino bon se retrouver potala na kini faut pas se retrouver hein. C'est vraiment très important que muta banda et le romoro boye quand même qu'il s'agit d'un concours mais il faudrait aussi que batoba se retrouver donc à sali mo le romoro be mais se retrouver pe. Oui, concours les cas bien, ça là qui est le pour se retrouver. Rosa lo te pour qui na bénévolant, tu vois. À ça là qui est le connaît pour se retrouver, concours les cas kitoko. Bon, na concours on est participer na concours à peu près tous les 24 communes. Tous les 24 communes il y a Kinshasa, hein? Il y a ville à Kinshasa, tous les jeunes à participer qui. Si ko biso na commune na biso pe na district na biso ya Funa, to participer qui 25 coiffeurs. Sur 25 coiffeurs na parcours ya Mirador. Mirador a Bimaki deuxième coiffeur. Donc on a mis deuxième coiffeur quoi. Non, numéro 2. Numéro 2 dans la carte il y a commune il y a Kalamou tu as dit. Dans la commune de Kalamou il y avait certainement de jeunes qui participaient qui il y avait certainement des jeunes vraiment l'accès talent na bango parce que na Kasavubu na Kalamou to yebi que ba coiffure il y a qui tore ba mingi ba koto yo ba grand coiffeur bazali ku d'ailleurs na salon neto so la boy ba coiffure de salima quoi. Ouais, bon, parcours wane les capena kitoko donc et le quoi le baku tezate ba témoin ba ali ba preuve pe ali salon Frank qui est mon père spirituel personne na preuve à Mirador. Mais ba bi ke bo moi mbeba moi ba be mo ekotaki ma be ekotaki zaki ni ba incompréhension ou zaki ni moi ba j'aime sou ba se retrouver t'expliquer non zaki ndeni. Non, ezaki mbeba ekotite ezaki incompréhension te. Et ça qui concourt bien parce que tantôt avant de planifier concours na biso to participer na concours to kenda ki na salle mo ezali na Fatima na Gombe to solo la qui perd apesa biso itinéraire na ndenge ezali donc concours na ezaki préliminaire donc soko lungwe o katani mba mako oui batiki yo ça do banda lukaka ka premier oyo bimaka premier numéro 1 ici donc Mirador le quoi bimaki deuxième préliminaire donc au poli au lungwe dans le quoi na met deuxième donc premier na Kalamu yendem takenaiti na finale bon selon parcours etikala kiwana bon je crois que nabi que attaque père spirituel Frank a développé bon c'est que masana pe osaki parce que attaque salon de coiffure salon professionnel donc Kinshasa mo bi Europe mo bi banangola pe baza ba idéologie ouais bondi ya banangola to bosanité banangola la dadangola. Ouais, Kalaming te Mirador à Zalawana. Ouais, Minga Lobezate dans ba témoin ba li capitaine de l'équipe Olivada. Témoin longo de Parigo, Tozaina Bango na concours, petit nanga Paul Kale Mazalaki na concours. Donc gouvernement mais libre mobimba ba ki idéologie. Voilà mais to c'est qu'on a sito c'est pour toi la première fois de participer dans nos émissions na ba yon kingam na kangang. Donc nga moninga ngam na kangi Kinshasa oyo. Donc na ma solo penza ya ba information na site ngai donc fongo les apana nga clé boa kanga ki on catch na poto atindeli nga clé wana ya boa wana donc na minute ngam naza nango donc nyonso ezo zwa mepana nga mais na site osko bana poto ba Holanda yo bana moba mokili mobimba ba Holanda ku na salon bana poto ba okata suka lo onyo ba pona site o ba te belé. Et ça là va te belé ba msuba bala basi na basito ba msuba bota na basito ba msuba sala ba faire école ça mais la dernière minute quoi ba comme ba bimeli vie gros dové na nga clé boa donc patron na kati ya sito
selon ce que yo pena en tant que jeune rôle ba nini po talaka. Bon mingi ya lobezate parce que toza ba humain parce que ba humain de toza be biso batu surtout mingi na obeta ba sete na ba congolais parce que congolais comment surtout bango ba congolais biso ba congolais to che biso ba congolais parce que moi je suis congolais biso ba congolais to comme mingi que to vivre na ignorance. Pourquoi ignorance c'est même biso parce que pour nini au moins biso zangi mbongo sala raté wanelo moro te bebisi moral na tant vous vivre dans ignorance au moins te Mirador soko lia le sinama desu yo na nzala o lia te parce que vivre c'est ça donc ba kokolo lolo na pesa kaka boss le patron Colosite Cléboa fongola RDC ya mamunyo sur ba site donc mingi ya lobezate sala musala kandelingi parce que ba o wana pe ba oboya ba idéologie. Mais pour nous, Mirador dans le baka, bah vivre en ignorance. Voilà, donc sopi bango, bah sopa ni ma belle, et puis que sopi bango donc, mais et puis que bah ton mon qui bah le bac, nganga ta sali petit na ye, ta sali élève na ye, azika na la formule. Donc formule les ara a wana RD Congo Info, surtout .fr. Non le baron mingi donc mingi.fr quoi. Dans la minute on a 4 émissions au slogan ezara mingi.fr. Dans ato mati ato kiti mingi ezara.fr. Donc vient dans Cléboa toujours poursuivre tu yamba Mirador. Je sais pas si on va toujours le prendre mais on va aussi prendre jeune fille bino bana poto ba jeune fille qui balo barate mimi zena ya na ba politicien ba na ba prison na ba plutôt ba nini mais rappelle meli bino pe ba jeune fille tout ça moi débat moké car moi 10 minutes juste une dizaine de minutes on va juste faire un petit débat et puis on va revenir et puis peut-être qu'on pourra encore parler d'autres choses parce que Nasito vraiment donc toujours pas là quoi c'est juste pour essayer un peu de mettre les points sur les i pour na bino ba tout jusque là vous ne comprenez toujours pas. Jusque là, vous comprenez toujours tes place ninto ou tes place ninto zokeni donc mais bobanga tes réponses na bino za na fongo là donc mingi fongo là comme on a mingi.fr donc na kata site mingi.fr. Voilà Mirador, un petit mot comment tu as trouvé juste ces petits entretiens avec toi et puis mon ondenge ni mombote justement katatom balé avant de passer la deuxième partie quoi. Bon mbote mingi na pesa ngono moi nanga onalinga mingi Glodingoma le fils à papa héritier du trône na bosanité famille nanga ngoma ouais na pesi sumbote na Francesco Simanto boss live ouais to bosanité maman Zena quoi. Grand merci donc maman Zena mingi.fr ngamona zana donc kombo nanga ya sika eza kombo ya fongola mingi.fr donc rdcongoinfo.fr. Voilà, on va prendre la seconde partie toujours avec vous. Je vous demande toujours d'être branchés, de suivre un élément OEO parce qu'il n'y aura pas seulement les divers, il y aura certainement l'actualité, la culture et que sais-je encore. Donc on est là. Donc si Grady, Azalanga et Longo, on va prendre le deuxième groupe et puis c'est parti. Voilà, chers amis, tozongi suka na kati ya plateau oyo après publicité au Boucho Olanda oyo ya site nabino RD Congo info.fr dans le bara mingi.fr dans mikolo tozara na clé ya .fr donc to fongoli ma solo tozo poursuivre toza toujours na salon black and white bomoni ba belle demoiselle na kati ya salon bomoni ba vrai jo donc boga pena ya bagarre boule de moro mutunangai alobara bagarre boule donc to kanisi écoute na kati émission to le bela siko deuxième partie autour le bela nini bana kin bana braza bana poto bana mikini olandanga na Anvers olandanga na Tokyo olandanga na Canada olandanga na Montréal olandanga na Londres na Manchester partout bisiko surtout yo mtoza na sito kenda siko ozolela na bike maboko na matama donc nga siko na oseka quoi faut comprendre que vie na ngai azalaka toujours na batu na ya sio baza pena na réserve ba benga ba pièce ba bimsa kaka so emokili ziki siko oziki si mokili nga siko na bimi na vanda ki na nga abimi siko donc na zongi
Tout ça poursuivre, to yamba donc bato bora monta musuna basango na kin ba koma ba poto ba mbokango ba nga masolo na kin migolo dans et régner système car ya ba marié na ba jeune fille. Donc on a pena que Job pena donc père pena papa ko a pena na alliance so banga so alliance wana te. Alingane car ba jeune fille ali banda donc alliance kuto présentant on attend à les ara e mora ba betango na poche ba ki on so wapi mais si que comment pena donc fara on pena jo mo boy bien pena no na musapi mais alingine kaka ba jeune fille puis ba sakana ba jeune fille fort yanga to bengi bato ba raisonner ki toko bato za so a lobi bato ba yoki on a bandi na papa parce que ça le seul homme na rat na biso donc faut respect pendant honneur na ye na peut se mbota ça ma présentation muke. Bonjour papa. Bonjour mamie. Bon nana papa. Merci vraiment. Papa, mais bi keza ruine dans la kin batu bazo funda bino mingi ba la kin surtout ba jeune garçon ba se retrouver souté ba bino ba papa bolinka ba momi na bango ba permettre ngai pena dans ba phrase wana mais bolinka ba chéri na ba bolinka bas na bon lika munini bo le min bas na na kutoni bon ya lo ba bena mingi a été quoi pour ba jeune fille place ba lina ba type na bango bazama ko se retrouver te quoi bazama ko se retrouver parce que bango balingi la vraiment trop banakini ouais banakini balingi la par rapport na biso ba père donc banaki balingi la sta fait moi mèche moi kabelo moi propre ndé nazama propre na ngabo donc moi la fezala kaka moi la fezala siko ba jona bango bana bala ba jona bango bana bala te ba bulo malonga te donc ba viende ba olomba be yango photo ke nanga mo ndeti ngana boye na bosaka na ngai tanto fille moko boye alela na ngai azwa ta moi camar na nga ngo bolomba bien wa mais ba mike ba ne mona na ngo pona yo ndeti za boye osomba kabelo je crois so ya ba 350 $. 350 $. Wa forme moi ni moi tsunga bien habillement no boye ko coûter combien selon yo si ko pas si ko jeune garçon pona ba na personne monité que et ça moi muke passi dans ma fille ba lo koso to ba onde ngwana ba fille ba lo koso ala do presser na fille quoi tanto bonde si bo ba ne pas ko mona yo envier yo ba tale que pas jona et la rwane yate a préféré biso ba marié bon nazoya pas na o meza roinda maman maman une petite présentation ba liboso to mona sito mais ezamba liboso pe ma sukate donc ba no zala na yo ba na kin ba mona yo ba ve na ngai loi na kati ya Allemagne bazo landa yo ba ve na club ba na kati ya Paris ba landa yo lika muni ba bi ke bino ba lokoso ni na ebite so to za lokoso bon monde ba landa biso ba mari botika vie na biso à l'aise to za pe moi ba chéri na biso pe ata mukiana ba pesa ka ato boyi ya Rolanda ko la kiso $100 siko soko nga akime na $100 te na kimé na ngombangu te na monga ba bimisa nga likasa tika boy po mutu mususu akende ni musala fen mwana yazo anzete mais nga mona nga ona nzela na leka ba bimisa nga viens bonjour ba penga sana boya tika boy na ko zwana nga mbeta msupe numéro na ko kale na nga papa maman tika na bo monga batio zo monga kaya numéro ezalaka bon ba papa nga na comprendre te ba papa na ebité donc etekia mawe komi na mboko ekomi somo etekia me tout ekota bango ezo raté etekia me tout ekota mais faut expliquer no etekia no bana poto donc yo mona makambo eleka na kina balobi ke awa ba vie ato bude na ovio fa la sora ma fei siko fei to mona ka fei olengi mais yo okanga mtima te boso fei wana bon ngana kanga na mtima na ebike na zafi botika biso pe to bala to ana besoin biso pe ba maboko na biso nde ezabo to la taper ba pété batika biso ba papa to za ba cancer botika biso à l'aise po bino ne mutu botia biso vraiment mbutu na ba vie na biso mais ça roina ndeko mama likamundi nyongo o ba papa ata kutongo ça pe moi c'est tout yo vrai chéri bo ça moi so vrai chéri c'est normal que muta leo na nzela ata na venue ata na moi terrasse moi bien ata c'est normal que muta le mais exact ka ke fondi bien sûr ko ba marié bela comme Paul nga jeune fille moi le ngoli alliance pour faire na adraguer fille mais puis pas ko boya te na ko boya oui bien sûr mais sur la singa moi ça moi destin on a fait bien faire propre plus non il faut pas si plan de la moi bien lamba tout parce que moi $100 na ko boya le na boya te na moi si mais ba marié ne batika biso ba ni bien te kiama faut écouter tout de ba ni ka bien te kiama mais non yo bude na oye mo bude la na ko bude mais nga 5 mbongo na ete ba mbongo boya ngote
tika la boye ta vie na clé bon on a elle que là donc yo na boyo mais biloko na zui na boye te mata teti ko ba père ba teti makasi abi ke no fla na ka pita pita zo mbongo te ba biso pita ba teki ama e ke fla sele teki ama sumba mi bale te fla zo mbongo na zui numéro na kuti la liste no be na kuti sa liste racheter na boki numéro na mais en tout cas poto ba vrai ba fi ba ozo ba numéro e benga ele kapé ba to ba vérité maman vena nga babi kota so be kote sa so be nini so be tout so be sa ni nga meza ya koyinda ba numéro musu ba ni pele karana ngoa mais mingi eleka toza biso surtout biso tona matongi ya pela to mingi eleka ka non ba kosi ba maman ba kosi ba vérité bon d'autre part exemple na vérité pena te po misusu eleka na robengo bani pele ki kanga na 7e place bo to kutani na biso to sale pe batana na biso na libérer pe na calme no so akepe pa ya jeune garçon na e mais ba utika bango ba bino ba on mari bo tika biso ba jeune fille to bali non te to zo opportunité o bala mais normalement bango ne faut ba la fidèle oyibike ozana type na yo ba bengi yo oye ovandi omeli mwa jina nga olemwe loko nanga na solution kitoko na finio mwa la moko meli olobi ole na calendrier bon ezana na kata calendrier yo pe para et tout est so isa so beni mais ezana ngo systématique et tout est quota mais bon mona te ke bozo baby sa société maman bo baby sa mboka na biso na minute bible uto lobi mwasi moko mobali moko oyake o mutu alingi yo siko olingi te me olingi mbongo no moto zo shina e moto ko lekele mbongo ne pe fasa na pe musana pale na eta musala bana ne ba difanto baza ba nini ba chiki ba nini yo linga mbongo pe ya vie mama oboya na mbongo na muziki kwani mama omonte mbongo nde dala na poche na kena ndaku na zimbongo na poche na yena longoleti kota dala so na kasavu so pe wapi na yena na matongiawa bimisi na $100 pesa ngai na tuna kasi question bongo pone nga azana kat po ba za mingi na ba voiture na bango azana jeep ba jeep na e ndembo ngone azana kat jeep na na kotika mama na jeep na $100 na bimisi yeti botika biso à l'aise ba papa to za bezo biso pe to bala to cha ba alliance mais siko ba jeune garçon ba leli trop ba jeune garçon donc moi siko to kolinga zate azo banga kolinga mama poso alingi moi si to ya zo boule ou tout monde na bon tolo ba azo boule ke moi na za blé quoi nzoka moi na comme système ne ba mboazo quoi bon ba système ba mboazo ana bazo sala na bango bon pe ba ye mais nitinga mingi na zo mona presque mingi de to vanda yo ko vanda no webe ozana chérie no mais père ana ati ndeto za to doa ku foot donc soko oganye ka shida yakae donc mixi me yeso ki kaze demi donc côté uti ku yo yebite mama wewe ke bino bangisa nga dans la minute au phénomène a muné na kino za phénomène homme mari na jeune fille donc bon ce que ba maman na ndako ba ça et puis yo mo pe ce jeune fille comme maman comme ta muso femme mari o linga ke mbalo mali bana no betaka ba kota bima libana. Bon, ils ont marié mususu abini libanda oui to vous avez marié pe moi faute mingi te po ani et a marié pe mususu là on se peut ndako libana pas à l'aise to sanga ba maman na biso ndako mabala ba tia papa l'aise po papa mususu pe baki malima parce que ba maman ndako ba tia l'aise et moi Michel na ebo ya moi Sarah Michel na ya tia moi l'aise moi nini ah ça na futu moi ndako ngapi na boya te hein ngapi na ndima po na tia l'aise na so na bassin na maman so na bassin te akuti Sarah mi sa so na bassin qui ma papa Sarah yo za danger ba na tala attention ba na poto ba bazolanda yo ba na poto ba rakin trop na bi ke temps ba roya ba okuta na makamo zo ba feza na nzela ya solo baya ba okuta nga Sarah miss baya na laver ba na bassin na tie ba ngoma sula bien na mapeka ba ki mama papa panda hein non yo pina do Sarah mais yo zo bangi Sarah pardon na bondelio bon maman sigoyo ba yo ba yo sigoyo so ene to komi marié donc yo pour linga ke moi na moko boli bana sala oya yo chérie ndenga bon na ete so mbela nga kima ponga na muswahili na so mbela na bassin na so lage partout na pansa kae hein na pansa ma to ene na lolem na nga ko kima te o kima na nini pona ebite pona bondele makaso kwa bébé baka mi bali po batonda na bango te mi bali ba be tekia ma to sale façon tout alors na ka Michel libanda papa ba mi bali botonda ezana ngo normal moi ça phénomène na biso mibali tout bino mibalo ba na lar
mibali ya lar botondaka te bona mbongo bona bajip bona bavilla bona nyonso me bolukaka na nini susu bino mbela lar bolukaka nini système millionnaire atie mbongo na katikati ebale ti donc mokolo mbongo olia mbongo ouais donc yo chéri so ebano panzani okangami do ezaka choix na yo quoi. Mais si ba jeune garçon ba étudiant bana batu nzambe na nga mawe bana batu ba étudiant ba ite ba se retrouver teta za moi petite copine mon université au moins na petite wana za moi mutune kaka moi jone pe jongo so tali kaka fo za papa kaka d'ailleurs les gamni on a papa bon ouais parce que biso banini tokipa bango bien na temps mokie ngana ovana ta pendant 1h30 minutes 1h de temps na libéré bani na kena mbore baby mais danger mbore baby so komi ke o batuna bango mais mbore baby alors que mutu na mutu fa ça moi mutu na si moi parce que fidélité kufa fidèle à kufa ndenge vena ngambalo ba mais c'est fidèle à Daya tika na profiter ta mademoiselle fidèle mais c'est fidèle à Daya do fidèle à Daya bon mai ba kunde dana maintenant na déjà donc to comment planifier tangara na ndenge ezobeta ma piki méchante dans Jésus ah de ndomba wale jonker tika boy faut timba mais na minute o bana ba émission on a mona mutu mo tazo mona mabe na phénomène do za na phénomène kitoko eza normal donc mbore baby pena boy to sangana donc ba femme mariée donc tina moko peut-être au bal eza marié na ba o ba ebo tia bas monga leste na ndako yango ba bika eza normal mais ça normalité jamais mutu comme dame marié ko luka banda ato ba miche ba tia bino leste faut tia pe mo sendo kwa leste eza marié mususu et jipe za ngoya yete ma comme si jipe kwa yaye ane marié bien si na soupe alata na alliance a comme ça voiture a boss no kwa yaye et comme ko timde biso babi to ba alliance babanga ngo sute net nga pe boloka na zana alliance te na kola mkape na tongo na chepe alliance na musapi et bimika net na marié ouais quand tu to ba se alliance kutu donc ba susu moi ma trop ouais ma trop ba peut ça parler le comme beta ba carte salibanda fort sous forme ka ya ba chel mais chel mo bo ya parler beta zo ki mamango kolega bolas ko ta ville mo na marambo ko to na kata ba shop ya ba Vodacom ba RTL ko ta ville au mona donc ko ta ville au mona fille à la ti bien habillé sac à mon nez mais akene otambola na ville yo luani azo luara marché na donc kimboazo ka donc mboazo aluka lar na obenge pas partir à bureau pa sou la salle pe makambu na temps normal azonga l'aise kana bureau ana ezo sala matona ba immeuble atozo mona monango ya osamba kuté mais bana kin tozoko bana suka bino moni mboka eza ya kobeba na kina wa donc mobala mutu asate na lande kutu mizima wa binde to vandi ya mwasi ya mutu mobala ya mutu mais c'est que quand musanga mais alors que sur le on se marie pour les meilleurs et pour les pires donc moi et tout tout rozara ensemble est-ce que mi bali bazo ma pona nini to lo banane mobali moko ofana no beka nyeto lingi mwasu bo fine na bino ndena mais ça te bango wana nde bomi bango ti prison hein ye voma vande ona ndako loko eboma pe mibali na biso ba mari ba masa Maman c'est belé 125 mobala ba tout temps so prière na zane kutu na ba idée wana te mais lycée bo sanganya ba masa ba papa o boza ba mari bo respecter na ba alliance na bino na tuna yo na église liboso pasteur tant pasteur alobe 1 + 1 = 1 yo na munoko no répondre ki nini pona mona basi ba respecter mais mibali te soki basi ba komi ko bima libande za popo ya mibali ba tala ko vandika bona ndako ola mabayo bengo tala mobali no kuno pe okangi yepe siko yo yebisanga ta mobali obima libanda nde balobi nini te foka mobali sala non ko banga toto obanga na biso mibali na basi te to banga pe ta nzambe okene église kuna no mon amour après buzoba un mois coûte belé poto omona ba mabale bena ki chasse ba to bala na boepa ba to ba longo ba liens ba boki na terrasse libale kufi botika biso pe ba jeune fille to za bezo to bala ba $100 na bino wana po ba sana ba wana bazope to liango na nkopo nga na 5 yote to liango na ndenga mboazo na ndenga mboazo tamsu bo comprendre mon mboazo te mboazo elakisi ndumba mobalo ndumba ozetekia me tout ekota yo ratarate okuta nyama on pese tout ya konyata ozonyata kaka do yo epano bolimbi sezati botika biso to za la laise
botika biso pe toza besoin ba pété pe kota biso tourna biso pe koma po na moni bino boza besoin ka eza tourna bino boye balo laisser po na biso nyso pas. Voilà bana RD Congo info.fr tozo évoluer tozo comme pratiquement dans suka émission na biso wa ezalaka pona la kisa yo webmaster ya mwazo ezalaka pona la kisa yo bato so ya ndenge ni nike nazali kwa nazali pena na ovana na otamino na musika siko ovina nga bengi nga siko nga mon réserve na kino na kangi masolo mingi.fr moi ilo basuka na ebite to banano na mama Sarah ebi ko sokola batu na kati ya bassin so kuta ina nzela bodong akangamie en tout cas mama Sarah moi ilo basuka kwa ilo basuka na basuka pena ba jeune boya ko bala biso na papa ba ozo biso ya mapoko mweza polele boya ko bala biso donc si ozami kaka oyo pe kaka ko za jeune oza basi 10 4 10 to senga ba jeune net boya ki mobile na nga trezege ya ko bala poso yo bala ngai te ozo système ka ya 2 3 3 o raté ngai trezege faut faire attention donc attention donc so aziska oti 2006 ayete na si papa zinga mo mario na kiye songo pour ma campagne ka suko na basi do raté ngai mambote azambazo de mambote na pesi mbote kaka na famille mobimba famille ya misi na pesi mbote na bébé na nga Hervé Mbokolo mwa kitoko Bogar na pesi mbote na famille mobimba na pesi mbote na boss na biso Francine na salon Black and White na pesi gros bisous na kama na nga Joyce na lela effort de gros bisous donc voilà tous évolué tous na salon Black and White et pas mon boss Francine. Donc, Ozobambote belé trop. Maybe it's not my first time to be here. Donc, to yakaka, tant et vous allez belé. Donc, tous ensemble, together. Donc, to so la mingi quoi. Alors, avec toi, Joyce, on va terminer et puis on va prendre notre ami de l'autre côté pour toi aussi les savoir. Bon, on a Pessimbote, na boss nanga Francis Solution. Na pesi mbote pas vient na Francis na pesi mbote pas papa na ndume wa bimisanga kwa feza mwasi ya kokata suki ya mibali na nenga jeté donc na benga bana poto boya na veni di stade so boza bezo bomona Joyce simba mituna bino boya to oza bino vraiment maboko fu na rolela makasi so ya koloba ko tuté fo bomona na pesi mbote na vena Olivier na pesi et pas moi na pesi mbote il se pas vient na Mvuluzi wana wakoko na pesi ba mbote belé na pesi vient na ngai trezege na pesi camarade na ngamo ya bolingo Sarah Miss ya lamba batu na basa bomoto. Voilà tozo kende lisusu tozuye moko papa to fundi bino mingi donc to lembi bino po fana no pe na ndako bosi bo bala botika biso mo ilo basuka ko bon na pesa conseil mingi chez ba jeune fille. Donc faut bala fidèle quoi. Bala fidèle na ba jeune garçon na bango. Bata la parcours par rapport à biso to ba marié na bango donc différence est allé quoi. Donc écart ya moulai. Écart za moulai. Donc on appelle la balar na bino surtout wana ndemi. Toni otika honte quoi. Et lo baraté mais lo baga. Ouais donc batika ko surtout ko envier. Surtout ko envier. Donc yango za pe ko isa bango d'autre part. Donc conseil mingi na rope sana bango batela nzambe quoi surtout bana basa kishasa basambe na raté baki na église chaque jour batonda rebelle na l'église mais kondima mukie do fois mukie quoi ba évoluer na ba jeune garçon na bango ba bonga na nzambe asunga quoi po ba pe kola tapete lelo bon na pesa mbote justement na famille na ngamubimba famille bavuka au salam place baali mère nangai Louise le fanton nanga mon Christopher l'homme petit je te salue voilà Olivada ici donc basé belé chaîne ya molai masananga Olivada chamala donc masananga pegi bazo sente donc sika kota ali webi. Voilà, ok, toujours avancé, Banakin, Bano Balandara, vraiment, mingi.fr, toujours en rate à RD Congo,
donc mingi.fr quoi. Donc besoin qui pena mo réserve ya clé boa donc cartouche à suko ya bimi ça raso mo kile yindi donc na bimi boye pas maté parce que bo lobby to surtout bino bato zana mino parler moko bo koma ba shege na balabala donc bo tika pena balabala bo koma ba shege quoi donc bo koma évoluer libanda bon Joyce alinga lo ba mo mon habité c'est Joyce nga lo ba yo comme yo raté donc viens na biso asali yo abimisi yo tika biso pe to vivre vraiment toza des autres hommes pepe na pesi salam na ba vena nga longo malgré otina rave trezege mo bilamba biso pe ba tina toza Simba voilà voilà bote famille Kiamfu ba bisou mama nzanga ba salam belé Olivada salam na yo boss Francine Kolo Black and White famille Ngadi Mobimba Patrick Ngadi, César Ngadi, Ngadi nyonso na pesi bino mbote. En tout cas, dans Borozo biso na kati ya émission Otozo poursuivre toujours avec vous dans na pesi pe mbote na famille na Mobimba. Surtout ba baza na Argentine, Hippolyte Bassi, Aimé, Déborah, bango nyonso. Et pourquoi pas là dire bonjour na bato nyonso bolanda nga surtout bino ba na Canada. Donc kalami nteto kita na Canada, kalami nteto na Paris, ba mbote belé. Donc botika toujours branché surtout mingi na yo gradi hein gradi vraiment donc le rôle a eu azate quoi donc bango basi balala ki donc bakangami quoi bokangami donc voilà c'est la fin je vous dis sincèrement merci donc je suis à vous dans ce site rdcongoinfo.fr donc on est ensemble et veuillez nous retrouver au prochain numéro. Quant à moi je vous dis merci et au revoir.